Voilà, bonjour, bonsoir, très chers amis fidèles Internet, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez votre émission. Encore une fois, votre humble serviteur, ça s'appelle le T20, c'est toujours dans Nuska TV. Un grand merci à les boss Maradona, à Missy, mon team et à la reine de Londres, à nous, à Missy, la queen, madame maman Morundi, mon soupçonnant Nzambe Azorata Rokele, en tout cas. Merci beaucoup pour la fidélité, confiance pour vous, mais ça toujours qu'on peut s'engager, ça s'appelle Onakati à Nuska TV. Merci encore une fois. Tous ceux qui nous soutiennent d'ici d'ailleurs, partout dans le monde, à commencer par celui qu'on appelle la risque des classes mondiales, Père Bapeti, il y a pas Mbezate, j'ai des Lucila ou Merlin Matang, gendarme français, vous avez que Belé, horizon, comme les jeunes millionnaires, à Londres, entre lui et le dollar, il n'y a pas de trait d'union, Mutakabarba Singa-Raete. Voilà, on est là avec un artiste, comédien au Pénapé. À ça, les Belé, on a biso, donc, mais que Peko, ça, la analyse, Belé, surtout dans le monde, n'a pas mieux, les cas, tout sur la vraiment, Belé, il n'est pas présenté, mais c'est ce que déjà, quand on a sa plateau, Wapibino Bozami Bisika partout beaucoup de biso pour comprendre pena on tenu autozana et tombé tellement masolo na biso naye papa Massassi azokota gens racia plateau bonjour papa Massassi bonjour bonne santé ça va par la grâce de Dieu ça va voilà santé peneza kimia kasi nzambe ndazobat on santé soki nzambe azana ete rien o melitanga usi usali nyoso me usimba kaka te faut nzambe ndasimba nzambe ndazobatela te voici tu me vois comme ça donc nzambe tabateli. Voilà, combien des années nakati ya musala avant to kota pena musina masolo to ilelo 41 ans. Est-ce que c'est facile? Non, c'est facile. 41 ans, c'est pas facile. Vous avez makambu pendenge. Vous avez beaucoup, na musala on peut tout de suite voyager pe. Ba sundoli bino na voyage producteur à Kimape. To débrouiller petit kozon. Par exemple sona mutonga kenda ban tout monde a suscité vraiment zengamambo vraiment gigal asunga biso kolongwa kotangola kuna na tembo kaungula yenda tchabiso na avion tito ya Kinshasa donc tukutana na cour donc muto memi biso sundo biso tokima to monango même ba spectacle il y a des spectacles to sali boza na plateau bozo jouer na libanda muto sala kotaki mbongo nyonso na porte ya Kima tokutana nango donc bakwe voyage même na ba Côte d'Ivoire tokenda makambo zali donc tokutani nango ebele bon mais Nzambende Azobatela on est là. Voilà, Nzambende Azobatela, Nzambe vraiment Azobatela on est là. Je pense que vous comprenez tout Kenango et tout ça peine mission sans polémique. On n'est pas élésé bandero Moussousou. Je pense qu'il peut s'appeler ça Maradona Amis les boss. Voilà, dans l'ensemble comment on a l'îlot théâtre congolais de Nizo Kendele. Et c'est quoi déjà? L'îlot théâtre c'est quoi déjà? Nous sommes un bandero le pancarte va jouer au spectacle et pas à part Minzo Toagina di Cambouana et à rejouer spectacle chaque dimanche dans Cabaret Lyoto. Il y avait les groupes Salongo qui jouaient série à sens contre Diallo et Zangadiel qui faisait aussi quelque chose qui était spectacle. Mais à part Wana, groupe Sans Souci aussi, il y avait des spectacles. Mais tant Wana période on peut ici là. Il y a plus de spectacles. Nous peut bailler les lots, bah ça peut moi spectacle dans la salle après. Ouais. N'est-ce pas Mayalos? Quand je parle que Zap Nate, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de salles. Quand je joue à Mayalos, non, je joue à Mayalos. Ça, c'est pas jouer à Modero, Lianza, Mumbiki, Sibaïlo Baïda. Quand je dis Ekoufa, c'est-à-dire Ezalaka na moto spectacle. Cabaret Lyoto spectacle. Ok Nanjili okuti spectacle. Donc antenne ezalaka ba spectacle Salama. Kitambo il y avait des spectacles. Donc Kinga Maluko okuta ba spectacle de Salama. Non voyager pour le spectacle. Kokende bambouchement et kokende ba Lubumbashi ba Congo Mobimbaki ba Lufuto Tokolofuma ba Mboma Mwanda. C'est pas un spectacle. Mais ça m'a sous-ajouté. Mais ça bien mutumo asalaki boye modero asalaki baba. C'est quoi ils vont à hasard et salamiga wana c'est tout il y en a plus théâtre qui fait déjà. Mais c'est comme si génération actuelle va s'imposer en casque le cabine ouais. Génération ya sika va s'imposer na cinéma et non na théâtre. Hein? Alors vous savez que quand on parle de théâtre c'est l'artiste face au public. Ouais.
mais bato asika basali yango te mingi baza te soki bato mingi baza te na kota cinéma pour ndenge bango basimposer makasi non non ce n'est pas question ya kosimposer oyebi nzambe nde akabola succès nzambe akabola succès tozolamuka soki olali mikolo ekoti na nzoto olali mikolo ekoti na nzoto ti okamwa bato mi 16 heures donc si todamaki capital na biso kala tolie capital sikoyo tokomo vivre na bonus c'est pour tout le monde oyo nzambe asali ayebi ke soki okoli moment donné basumba bazwa relève c'est comme ça se fait mais ce n'est pas que oyo akendaki liboso nani akomaki déjà est-ce que asilisi bato bakendaki poto liboso basilisi poto yango evide malili eza kaka te aka ifale basisa malili te poto bake poto ye mulunge basilisi non basilisi te monike poto eza kaka donc ezali à tour de rôle tozokende au fur et à mesure tozomata au fur nga na komi na 41 ans eza na baleki mosusu bana ba 20 ans mosusu bana 15 ans mosusu bana 10 ans 30 peu mosusu baza na 6 mois eza koya ezali mais plutôt il fallait nous féliciter ah voilà merci ça on comprend il fallait nous féliciter pour génération nyonso neti yanga série na banda na 89 na 79 plutôt toza mingi te ngai na koti na mati ti lelo nazali donc faut nous féliciter on n'est pas là pour nous décourager mais il faut nous féliciter déjà 41 ans de carrière et ça donne n'importe mingi batika vraiment ah, voilà en tout cas je profite à l'occasion de faire félicitations parce que c'est pas facile il y a au salapena musalamo 41 et puis ba difficulté to yebi beaucoup en anango il y a trop mais vous en avez besoin de tenir pendant ce ça bato balingara théâtre balingara cinéma voilà to me un peu rebeta le soleil ya mambrayu makambo oyo ndolobi ya ba succès et tout consort ça là est-ce que succès au sali déjà pendant 41 ans sali ba succès tout ça là au pena biso to yebi est-ce que zala peut au bénéficier nango peut quand même oui on peut se dire que bon ça là tout ça j'ai bénéficié moi moqué mais tout les mbaka sur cette comparaison oui il y a mon frère Guy Kengele qui m'avait dit ah on a poto sobo combien on a poto d'artistes au monde donc la comparaison au Guy Kengele n'a pas sangé pour na poto il y a d'autres personnes poto comme on a artiste à poto mais ah ouais c'est Afrique attends na Nigeria comment ni Nigeria tu es Hollanda bon tu Hollanda ba Dani Tambonzi nous ont parlé aussi pour na ba Nigeria ndenge bakomi baleki biso oui eta mboka na ezali mboka na mboka oui mboka na mboka za ndenge nango omoni Côte d'Ivoire baninga président de la République a koma lettre o ezali ko ba ambassadeur nyonso faut ba respecter ba artiste chaque ambassade soki monika ka artiste il faut passer visa d'office directement mutu fo artiste pour azongene pour azonga aokela zonga omoni ça c'est yali président de la République asala yango to linga pe que cette fois-ci président de la République Fati bisika zali ayo ka kolela na biso ke akomela ba ambassadeur cette fois-ci to voyage ka pamba ah ba ko kimate mais c'est âge dans la roquine vraiment mais c'est normal ça arrive c'est maman sur la kimia kena mboka mbimba est-ce que kena famille mbimba non mais place mambebe ba ngwana non non mais akoki ko kima na ye amoni ke koto mo mulunge akiko mali ça ne fait mais premier dit tout dans l'accès wana pour que biso ba mikolo to kende to zonga to kende to c'est ça notre souhait si c'est pas pour na to jouer en France et créer problème avant to jouer na Belgique il faut ko boma mutu na famille pour la bima il faut te kanda mo lupango ko visa voilà c'est ce que nous ne voulons pas donc baninga de bamboka msusu bazali soutenir déjà na gouvernement mais biso to na soutenir te o za ke gouvernement et tsa biso poids donc to bénéficier ndenge na zana makati moi stangai ba mécène wana ba mécène ba communauté ba mécène bazaya kotanga ba aider biso na popularité na marketing
ça va aider sur le marketing, mais et non nous payer comme il faut. C'est là le problème. Il y a l'art, nous toucher combien dans boulot en gros, boulot et koufi. Moni, donc placé au GP que na motema zali nazore toto matumona ke nazo kanisa bango vraiment en tout cas ba sala ke lengi mo na ba artiste ko bien ba garantie ba artiste ko sombre ba garantie ba mituka voilà c'est ce qu'on cherche tout le cas déjà ba tonenga faut bazala kabala pembeni pona ko soutenir ba blessé kanga ko kaza mero ma présidente Odomona. Donc, à Kanisoga, non, Zoaboro, Tamboula, on a au moins 4 pinots. C'est ça que nous cherchons. Voilà. Donc, jusqu'à présent, donc, tu vois que tu vie, tu bénéficier, que les Yabana, moi, Mouké, tu as Bundana, mais que les Yango Zakati contacté. Les Alelo Dame, Lobby Bundana, Susunani, Rotina, les chanceliers pétroliers qui m'ont été zanga, Kansilanga, moi, 21 pas, au Dame des jours, aux îles, sous son Nani, tout ça. Voilà. Payer au bêtis plus ou moins 30. Voilà, c'est le docteur dans la difficulté, mais sinon, mon salango est simi pour le marketing et ça, mais bénéfice d'argent, d'un niveau, il y a un artiste, il y a un beau comme ça, sinon, c'est un échec. Voilà, nous avons besoin d'un échec, comme on dit, le système un peu comme YouTube, je pense que vous êtes au courant, on est bien. À l'époque, les producteurs qui chassent à Yélélo. Après Simbongo, vous tournez film, Zuba CD, cassette à Kété qui n'a pas de Libana. Mais le YouTube, est-ce que d'après le posons un système un peu bénéfique? Oui, YouTube, Eliane Mokwa m'a parlé de ça, Bijoundele m'a parlé de ça aussi, donc Mimindele aussi m'a parlé de ça. Oui, Bato Bazaro, le Babaro Tungsan, il fallait déjà quotidier nous, est-ce que, toujours est-ce que, même c'est bénéfique na les loyaux, bateau, les loyaux, YouTube a mano futa bango, ce qui fait que, cité, bien que continuer à citer, et dans avantage, tu faut bien na c'est même photo quand on a kati, total n'engagé le congo ils ont pris ça mais là, parce que mon soit, adana na bureau na ye, adana moi bord na mo boye. Il y a permis à part l'ensemble. Bazui et PC Nango, en tout cas vraiment et PC. Mais et bomi les sous cassette et bomi cassette et bomi même TV je peux dire. Mais par rapport à la technologie, non? Oui, technologie est mati, mais bon, quand ezali, est mati 1 plus 1. Et donc voilà, au moins nous avons la télévision, à sali télévision. Il y a des bons mounènes à Sali, à Yérosala, il y a moins de plasma et donc mais où est Ali, où peut Ali, mais où est Salamé Ali, moto Salaki, cassette, VHS, qualité wana et dans un kitoko. Vraiment bon, on est dans un gangolé à mounène. Mundela mi balabino tobo ma VHS to sala DVD. Mais DVD zo kanga mabucha on a TV comme comme bitumba poeleka marché baby il y a bimisi à l'ancien publicité babomi ba pareil il y a VHS to garder ba CD mais sur CD et do beba mabe donc il fallait qu'il VHS dans la cassette pendant 5 ans il a ça non kaka en réalité il fallait paiement de payer à cassette il y a CD à la cassette CD hier mais cassette VHS il fallait continuer quand nous allons nango mais bango ba bimisi sur CD babo ma VHS ba BBC voilà mais si photo de la paix mambela YouTube bango lelo surtout talipe lelo na ba chaîne YouTube mona pena mingi ba leki na bino ba s'imposer au penam ke bazana ba sexy penza ba rota na mingi par rapport à bino ndeko mo loba ko kende liboso et da ko komate nani aloba naona mukiloke natondi lare na lukasute natondi lare ngana sukisi nanga wana na lukasumbongo te esili na sukisi osoka nani aloba muto aloba zate dollar baluka kango kaka osoka mtalibi ngana ko dame susute na ko lia susute en tout cas na lie trop na lie bilo no so mukili na mutu na lie na mutu en tout cas ligoro de pe na lie na mona chinois mawa chinois na matiti azui zala bandeke azo sepela
chinois tche abimisi mwana ndeke atena munoko atafuni ta na mubesu aliango ndengo na ndeke na ba masebe na ngwa jemi ba 4 ndeke adle bana na bango na bona ebite bon nano kate mutabike na dame tout et si na dame soute non to lu kaka donc cela veut dire que ko kende liboso ezako komate ba pekisipe moto te moto nyonso akota kaka mais orientation na yo moko kaka discipline ya yo moko kaka baleki bakota ki avant mais ngana kotiti na isikoyo donc ah bona ngolo bana sona passer shalom beaucoup tinga bozo na passer shalom donc kabodi nazo sola na ye makambo ya chaîne na sali pour que il faut atteindre nani ba matériel il faut sunga biloko esengeli pour que chaîne ngamoko Masasi TV ezali déjà na bandaki déjà il y a une semaine donc au babanda qui avant et c'est bakata ki mondelo esili bamsuba yate okata bosu sawana bakati te parce qu'on a chaîne ngo bandoko tapé ba film ba gag pe je préfère mingi ponanga je préfère détente ya rire ya relaiser bande comme susu c'est n'est que normal ba fait baza bato ba umi na rata musalo dans so ayebioté et puis ça n'a pas polémique et déranger voilà à un moment tout le monde qui na télévision maman Denise ça qui appelle na ba artiste ba jobaka c'est surtout qu'on reçoit ka soin gratuitement en tout cas ça pendant les canissements malamu c'est à féliciter en tout cas courage maman musale kindeli boso félicitations penza ils a pendant les canissements malamu au pendant et osunga bandeko et surtout moni santé za penelo ko basara nango ba jeter na mboko so eza mamba kolia na santé peneza mamba liboso fo basala en tout cas tout moni ba artiste msubaye mais ba yaki onde ya moya ko batama mais qu'on peut éclaircir c'est quoi au juste bah tu vas batama na sens parce qu'on était nombreux Masumu avec le ministre de la Culture et Arnaud Sala qui on a toi donc même chose baye na sens que aye pas 8 cartes mais par après alinga musuba mona te gayaki. Non, là je dirais que l'artiste joue contre Yemoko. L'artiste joue contre Yemoko, il joue mal. Là l'artiste joue mal. Maman Olive azaka première dame ba Evra Salaka na temps azaka première dame na bureau même lelo a seda bureau azo continuer ko sala ba œuvre wana oui bon mutandeng wana bon bani merci pourquoi ça c'est l'idiotie. Là on n'est pas reconnaissant. La Bible nous dit dans Colossiens 3:15 et soyez reconnaissants. Il faut tout reconnaissant. Surtout reconnaissant dans Nzambe wa salibiso. A pied pe marabo moy. Tout reconnaissant na bato wa sarabo lamo pour les assister. Maman Olive a sali bolamo. Moi na autant ya batute. Oui. O yanga moko. Maman Olive a participé ngana bala. Ngana ko fela mwana c'est Maman Olive. Donc elle est dedans. Donc à moi, je lui dirais merci, place à Zali Maman Olive au Salapo Nanga. Merci. Narouanga na te na robeta changi te so Maman Olive azo le ka on a bon numéro non ça c'est l'idiotie za zoba nanga moko. On va dire merci na mona bola mona ye. Je le Maman Denise aye. Tala. Yo so kabelo likolangome mbimba bakabelo likolangome mbimba bape mubimba ah tala to saka ba blague likolo ya ngom na lubingombe ya munene ya mobali ya munene likolo nango mubimba bape sole mamoli va pesanga ngana zo on peut là pendant combien de jours na bima patron na ma petit patron na kabela na bona ko kabela te zo morceau ma bundana nango ya to ba kenaka na gambela wa kata ba sa mikuwa sasa no tra bor pena ya munene na memiango penda bo somo zo somo bakata kata ba morceau tana ko jolete ba mo ezo liama donc ya ko tokisa ye ya ko tumba ya ko babula nani ya ko sangsana na pi epinar ocha ya ndunda yo kaka do ah tala wana za bolamu mutu asala to recommande Maman Olive merci place au tondimi merci ko aye azaye moko tozi appuie les sous sikoyo la première dame Maman Denise Nyakero Tshisekedi ye pa ye les sous à côté makamon ya non ba petit à moi total la santé
ayaki pa mindondo amoni nde mindondo akufeli sangwana esali mawa abi non non ça va pas parce qu'on a lingi na zwa bino ngana ko ede bina na poto hôpital à Chichi check-up à chaque instant beaucoup makuna ba hôpital bino santé biloko nyonso maladie tout fondation Maman Denise et vous en charge. C'est ce qui s'est fait. Et le salami wana. On a des cas paralystes, bah tu vas comment va nous surtout ça partie en général. Et dans là qui normalement pour un groupe salongo comme ba mi bangé, en même temps dans mon bangé de plus en plus, à d'autres tomber ba maladie mo zo ya pamba. Alors ndé sali ko ya ki groupe salongo abo ba sapé oyo go ba sapé oyo ti ba to comme liste moi ba tomber ba 100 personnes. Mais na kati wana so taliba maman na mi bali bilo ba sali et salamate côté msuna na nimita samba na Brazil salama na ndiminante mais le bola mo bango ba sala ka pona ba ko soutenir ba ka bango deux pour soutenir ba artiste mais ko ngana uzala ngope na uzala na soni pona nini soki maman apesinga na ju maman apesinga na ju ya maman na te pona ni ayebi ki bakabeli ngai est-ce ngana ke nakele la kuna nako c'est hypocrisie quand même c'est l'hypocrisie c'est ce que nous demandons à artiste batika ko jouer l'hypocrisie bapesio zwa ozana ngote balba na braza ki na pa ozana ngote zwa mama yemo kwa kabelingai nazwi est-ce que maman Denise apesio lingi mama kuna mswa comment maman Denise akope je dirais ponanga que c'est l'idiotie comment na que yo ozano biflata ozana iloko te wana rien mama apesio awo mama apesio awo ozozo na yo mais ozoke na mayere kuna bizone za songit mame we biso to na mbongo biso unana kezwa kuna nana biso concurrence beaucoup ça concurrence ya nini ba mero mbale bazana ranking guerre mama na basolola ka mama Olive na Maman Denise basolola baza bango na basolola ka ntangi ba mère biso nde to ba biflata to na rien biso nde to senga ka mais ce qui a pesi ngana ko bate Maman Denise est bien en tout yekuna non solo biki ba pianga te ba pesa yango otonda ngo pete tozana ndeko moko Charlie Louawa dans la maison na ye il y a ba depuis mortel salle de fête ba kiti donc tant moi na kufi abenga na téléphone na bi masasi nazo ya pona bakatafaki bilo nyonso kosombe lokote je t'offre ça gratuitement ata yoki na oloba na ye kopesa masasi te anga pesa yongo ese yoku felaki o moni ke mituna monsieur sala bien te voilà s'il faut déjà faut bango baza maele parce que il faut pas comme ata 10 pas comme ata 10 surtout baza pe maele parce que mona ezaka na bandiko artiste ndé ba luka peut-être ba cha confusion na kati mituna bango mais baza maele déjà ba comprendre comment nous sommes biso toi sérieux nous même les artistes toi sérieux et c'est pour dire maman Olive merci maman Denise merci il faut na sonner bonjour mais nazo ki apia kinga toi apia kinga ina apia kinga yi donc papa olali bo olodindo to kaka boya moi si moko abengo na poto lili songolo masasi keno za 100 bonalo ba merci te je vous na ko soni troke no soni po na otanga etena baka mali lili songolo oh non il faut être reconnaissant. Faut être reconnaissant. En bref, faut batika hypocrisie. En bref, batika l'artiste et totika hypocrisie. Ozo que n'est pas ya maman Olive. S'affiche au kendaka. S'affiche au kendaka na yo. Jour maman Denise a obenga yaka na yo. C'est la vie, c'est la vie. Siko bon to cha lelo boy. Bato balobi na yo ki mutu te mena bika bato balobi. Biso to ne pas ya vie mongolo diaka. Abiso to pas Mobutu, ba ke pas Mobutu. Au sens que le président Fatih Lelo, jour gaga oh non, mon collègue est en Massassi, Boyawa. Non, je ne pas Mobutu, trop d'été. Mobutu va dans le sous. Mais Mobutu a confondu Mobutu dans le sous. On dit sous. Nous avons attaqué. Et ça, c'est pas un l'artiste. Tu t'es compris pour rien. Non, non. Ça, c'est les dossiers. Ça, c'est les dossiers. Naranisi. Tant que tu as photo na tu vas photo maman Olive tu vas photo maman Olive c'est pas un secret tu vas photo na maman Denise c'est pas un secret et dans la bandeko batala qui makasi qui y avait posé des questions c'est ya
Seya Mbombo Jocelyne atunaki est-ce que vous faites ça mon boulot té aucun photo na maman livre aucun photo na maman Denise et vous publier mais baza ba condité tala bato na komona bango neti ndenge to le totaka bango ka beauté te baza ba condité na ba na moyen ba condité ba ko sala yo ba façonner yo ndenge ba bongo la vie na yo et mingi pe ba bongo ama déjà na vie na bango ba bongo ba liko ba mère wana ouais maman bito ebike ba ndako lela ba kipa ba tali buma moli vabimi ozomona lelo e banike soki ka kokufeli ma salut so lelo ka kokufeli soki oyebana attention il faut oyebana parce que ezana mususu pe ayebana pete ayaki lobi kaka na sima na lingwa lawa akufeli siko tango zoya wana pe obana nani masumu bia obana nani otuna nani nani mama livre tala biso likambo ozomona eza il faut oser la tête oser la crâne pour na dossier na yo pe esimba de soki mindondo de soki mundueri donc il faut la crâne pour makambo pe esimba badadi oui ça c'est normal mais ba petit mso ba kufi na mulili lekena opena pas c'est simple c'est tout à fait normal na équipe nyonso okuta bato yo ya likolo bazali deuxième qualité zali et puis la qualité y a ses alliés donc voilà. C'est normal je crois. Voilà, donc pour jeter dans cette émission en tout cas merci à Banogoto vous allez barola na biso de partout là où vous êtes en tout cas merci beaucoup na confiance pour ça biso na Nuska TV comprenez qu'il y a tous abonnés artistes mais ça sur moi to bit mon célébrer maintenant maman Denise Asungaka maman Olive Basungaka maintenant qu'est-ce que vous demandez na gouvernement Congo basala nini juste pour na bino artiste. OK na otako le balboso que tozolinga bon wana Kinshasa milangi fele la pour comprendre que ça Kinshasa kaka donc tozolinga que gouvernement apiapso facilité ya ko voyager kozonga toza la facilité wana vraiment ozomona ça et l'autre tozoluka deux il y a pas de salle il y a ba théâtre za souté oui bien on ça oui mais il est pour y revenir ba auto jouer sur les non ils a juste ba débrouiller quand ba salle ba victoire voilà non il y a pas de salle oyo tozana ngo yaki ya théâtre national mungita o somona ngo sokota na kati yoko tawana mona ndekeza ba chaise ya rakati kusewa ba chaise ya rakati ba chaise ya rakati donc on est dans une salle de kala hangar dans la salle moko ya théâtre ya salle ou dans la salle des eaux salle moko mais salle wana o artiste bateka babike kona libanda ba salle de moko mais emplacement nango za bien te emplacement nango soko ke place wana butu soko zongi kola kozala muto akoti kingo te chenette te sur place wana ya somo ozomona ngana la raison na gouvernement somo ezali opération li kofi ezonga oui opération li kofi ezonga donc wana na cas général sikoyo pour l'état azonga sa opération li kofi sans opération li kofi ba colonel ba bimi ya trop na victime ba kanga kinga ba petit ba kanganga ba zo les deux téléphones ba kolo nango donc donc n'importe mboka na songo za bo musée le moya bien er moka bona pas bokat na mino tikaka ba bangi droit de l'homme n'importe droit de l'homme sala na nini aba colonel bazali droit de l'homme asaka nini boye mtatina bango sikoyo opération du coffre fait zonga mboka peut tellement bien il faut moi fimbo dans na pembeni opération du coffre mais n'importe mboka état de droit mais état de droit est opération du coffre jalite pour se plaindre quand même état de droit très bien na sepe na état de droit mais baba stande ko na pembeni opération du coffre dans pembeni wana vraiment opération du coffre hier moi et là bas coin mingi ko le kan ba 2h 3h c'est très dangereux donc tala na stade wana yo ko za stade fait mais wana na 23h c'est impossible bien que mbina za wana na diboso mais côté kuna 400 total yo tala mai wana mai kala mwana nyonso wana tisoni kafuta passé soni kafuta président nga na saluer yo bisiko zali donc na mai kolonga passé soni kafuta ti le lonyo so wana ba 23h sur le qui wana 0h
Bouboulou je suis opération de confiance azate tout cas les vides voilà en tout cas merci to lingato kabonote ça pour autant pour simplement le par rapport à faire il y a ba lekinayo au bongo wapi ndungu kotaki entre Elise Nandeko Caleb to kibana je sais pas est-ce que pour qu'on y a faire un non. Non, je ne suis pas au courant de ça. Naiba makambwana te, nanipe okota makambwana te. Voilà. Bandungwana te bayoka na ndiba bandaki bangu moko makamna bangu naibi te surtout mamalar ngana ozwa rien na kati donc je veux pas nanipe okota makambwana te. Voilà, tout le monde veut s'affichaki na clip ya Inosbi mais quand pas ça biso collaboration utaki nini copie ya nini ba bengi ya kionde nini. Bon. Inosbi aza lekinanga aza mwananga en même temps donc conception yaki ya bango moko nde momonaki na famille que il faut to tia papa moko boye atanga journal bakoti réunion na Leketu TV oui bien voilà bakotaki réunion babongosi photo sala bo alors maintenant ba votenga ba proposer ya ide non ba voter ba combo ba grand oyo qui peut accomplir son rôle ya responsable oyo Robeta kitoko c'est comme ça mais ba voter kinga ba voter nga to solo na Leketu donc on a ndenge innocent bon na BTP Borwana je dirais merci Leketu merci Leke merci Biskozale innocent aussi merci pour ça bien que Barbara mais c'est ça là mais voilà en tout cas un grand merci na opportunité de sur Nathan c'est faux message encore une fois on a tout balandé sur des partenaires mondiaux et surtout ba topé ba fan non ba balingaka je sais pas sur quoi le banine message nanga nako pesa mingi comme je suis artiste on peut être artiste oui. L'artiste est bas de la passion. L'artiste ba mi pesa na mosala. L'artiste batika les à côté. Les à côté et do bebisa biso e bebisa makambo belé tozanango. Donc on peut faire des bonnes choses mais sur autres les à côté non hein. Donc tozana ba lidzo kwempa bayemba. Ba nze momo o esala ke total la simate total la libosote total la mopanzite wana bakangyo miso mais soki miso fungwa mi ozotambola oza obligé otala ka pesima o se référer en arrière otala pe libosote donc nakanisi artiste soki ba mi pesa na mosala e ozala malamu mingi batika kozala vie appréciée tozo vie appréciée telelo na simba nini na lata na luketu po batianga ka ah non totika bulwana moi je préfère artiste soki aibi mosala negi toko bako apprécier ka sifi nzamba tsa loboko mama mbila bela lobaka nanga masasi mosala emonani endimami na miso bato menzambe siko nde kaka atsa yo loboko pona o démarrer makasi ozomona donc mosala ezalika nzambe nde atsa liboko succès et utaka na nord te na sud te eloba bible et utaka epai ya nzambe donc tout s'attendre na oyo evoya liboso tout ce que Dieu fait est bon les paniers circulent encore moko ta wela pona okende basukula yo na mai ya nini pona olia lititi na se ya nini yonde shit nango bozala mabe c'est ça conseil na kopesa baleki na ngwana voilà en tout cas merci beaucoup tout le numéro contact na bande ko ba jeune musicien de partout on a peut-être pas contacter je sais pas ba rose on nini merci na bande ko ngai numéro à téléphone ezali 00243 wana code mboka 89 74 80 143 00243 89 74 80 143 mbote na bande ko nga Blaise Bazaba bisika bozali na opesa mbote na Danita Mbonzi na opesa mbote bozali ebele Roger Schengen bozali mokili mobimba bozali ebele na koyiko tanga nyonso te mais bo s'abonner na Masasi TV
na YouTube, je crois que vous avez des tentes, il y a qui au sud-ouest, bon, vous avez belé, mais allez. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous vous abonnez massivement dans Massassi TV. Vous avez une chaîne Yassika et Yepena. Et surtout pour nous recevoir Sabino. Merci Nabino, tout à risque de classe mondiale. Maradona à Missi, Nanoucha Missi, la reine mère. Maman Mokonzi. Rendez-vous pour la prochaine numéro. En tout cas, nous Sabino chaque fois une façon de participer à la émission de enregistrements. Vous likez, vous commenter, vous partager. Et les numéros là, c'est tout pour la suggestion, conseil, bon, la bienvenue. Tout le monde est invité, au revoir, bye bye.